Est-ce que Jackie Ndala kotaki politique ya kikuluna ou bien koti politique pour na servir peuple lobby? Na tsali na télévision na Monica Diombo azoloba ke bana wonga nazana bango baza bana na ngate. Depuis batali ka vidéo ndenge Jackie Ndala vimbi tout Jackie Ndala ko vimba ba pakia Jackie Ndala za l'état te aza elo côté Zela nanu tolo baka malamu ya mutu te kaka soki akufi tolo baka pe ba mabe na ye papa na biso ka Dembo pe azaki pe na ba mabe misusu pe ya biloba loba Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate bokende wana bosala ADN ya koka wana na mwana tukendaki France awa ndeko Jackie Ndala azosenga bakombata batiela biso grenade na kati ya salle mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpona kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko mpona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya Joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flat Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Jackie Ndala mona tour Eiffel te Jackie Ndala même tiriki akenda te même Afrique du Sud ana photo même Afrique du Sud te songa papia bongo tangi kombo nanga en tout cas nga Jackie Ndala vo luka nga na luka yo nga pena na ko luka yo nanu na luki yo na babibu nga na luki yo nanu to betani nanu makofi pena live nanu Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, pour mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakise la Kaye, les bijoutiers de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate. Yenda zako tangi sa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozalawana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Bon dimanche, Nabalandi, tout Bozola Nabiso, partout dans le monde, Nafimou News. Merci à l'équipe technique, aux alliés qui ont accompagné Peggy Titan, le Parallelo France 24. Merci à Joe Lili Atala. Merci aussi à Angèle Moussaïli Makizembo à Landi Bisso. Bana Poto, Bana le monde entier. Boebi qui actualité, tout ça vraiment obligé à Kolobelango. À faire, il y a Kadiombo, Tozo Mona Lelo. Vraiment, bah, rumeur aux alliés qui circulent partout. Bah, artiste comédien, malgré que Mama Chakwa Koufaki, Matomoni, Liwa ya Kadiombo, Oyo, bah, artiste comédien, Bazo Linga vraiment kolobela yangote. Et surtout, malgré que, à Komanaye, qu'on a émission politique, mais à Fanda vraiment trop na théâtre. Yango lelo na lobby que nga peki titan le Parallelo France 24. Tellement internet est à Kotoboka, na yamba Ken Piana, Makizembe, Tomeka ko panza na yenteke. Bonjour Ken Piana. Bonjour na bande konyo so ba landa biso surtout na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi mama si de Jima Pata prophète Moïse Kabodi bande konyo so tu ba landa biso ngana osenga tolongola complexe na mboka na biso bande ko na biso ba artiste comédien ndeko na biso Kadiombo akufi to ebike Kadiombo azana ba problème na bato belé ya politique na ba pasteur na ba koka tout ça mais bino ba comédien na comprendre binote ba panique o bozana ngo parce que lelo ndenge Jakindala ndeko na biso Jakindala annonçaki que o nyosa koloba biloba loba chaque peuple o ba soutenara soki parti na bango il faut ko yeba ba adresse na bandeko na biso ba artiste comédien nyoso ya mboka bozo banga Jakindala na habité Jakindala zo bangi sabino par rapport à quoi est-ce que Jakindala côté qui politique ya kikuluna ou bien côté politique pour na ko servir peuple lobby. Parce que ba propos ya Jakindala oyo on a télémélara Jakindala na France batu ba mona nga neti liboma na bisaka Jakindala ke Jakindala sala attention na ba propos na yo oyo lobaka parce que lelo ozo représenter parti ya munene na Kinshasa awa
lobaka batu bazomona déjà parti ya président Moïse Katumbi. Donc ba propos na yo il faut oyebaka eloko nini nazoloba na eloko nini okoki koloba te. Tokendaki France awa ndeko Jakinda lazo senga ba combattant batela biso grenade na kati ya salle. Awa pe tomoni ndeko Jakinda lazo senga ke bofuye chaque ndaku ya mutu oyo akotelemela mais même ata kutu politique yango tobengisi bino mpona kofungola bino matoi na miso koloba te tozozela mot d'ordre yango oyo wana ninga tobanga mutu te mot d'ordre yango oyo epita akatika loko monene banda lelo il faut toluka te bafanda wapi Lukayo beba na ye afanda wapi toza na deux trains d'action toza na deux actions action liboso koto vanda wana kaka opeliska moto oki ngai koto vanda wana kaka moto loba he pelisa moto deuxième action peuple congolais saliawa peuple congolais oyo eza politique ya sika onde ko Jakinda lazoye la biso ou bien politique ezalaka boy ke parti politique moko boy et lancer message que boluke la biso ba adresse ya batu so ba artiste comédien bozo banga kolobela liwa ya ndeko na bino oyo bosala na musala moko malgré akoteki na monde politique mais aza papa oyo lelo abimisi ba V12 ba sai ba comédien ebele toko wanga nango te toko longola ye dans liste ya ba artiste te aza parmi ba légendaire ya ba artiste comédien donc soki bwana ba panique pena bozo banga ke surtout ba sai okobenga nani bazo banga parce que ba mona ka mode d'ordre Jakinda la soki zo bangisa bango ndeni na comprendre te ndeko Ken Pierre na landi yo bien na bande ndengo lobi so lobi to landa pe malamu lobi ke papa Kadu mozaki na ba problème ya bato ebele eza na image mo zo circuler ya frère Daniel o azali handicapé aza infirme bazala ki vraiment na ba problème na papa Kadiombo même ezaki lié na pasteur na biso pasteur munene ya mboka okabundi walesa to ko loba te ke non peut-être kanda pe nzambe ko za derrière papa na biso Kadiombo ou bien ezaka makambo eza toujours politique. Bon, ngana loba liwa ya papa na soka Kadiombo toyebi ke bayaki ko agresser ye ndenge toyokaki papa Kadiombo akufi pe basali ba autopsie ba makambo za ebele na liwa na ye awa to confirmer mutu oyo peut-être asali mabete mutu o atindaki batu toyebi na noté toyebi ke justice esala ba enquête nango mais jusque là nga eloko zo sala nga pasi papa na soka Kadiombo ke son ami repose un peu mais zela nanu tolobaka malamu ya mutu te kaka soki akufi tolobaka pe bamabe na ye papa na biso Kadiombo pe azalaki pe na bamabe misusu pe ya bilobaloba surtout ya kosala mususu guerre na ndeko na biso ya koka o papa na biso Kabundu Walesa asambelaki papa na biso ya koka ana azalaki impuissant basambeli nzoto ezongi normal aboti pe bana mais ekomaki likambo ya okende te na justice parce que papa na biso alobaki ke bana ana baza ya ndeko na biso koka te alobaki ndeko aza na baforme ya bongo muta bongo esi akoki obota aza quand même pe être humain déjà kolobele ba propos mususu na ba TV boye ko dénigrer et ça la rappelle bien te shalom nazo pesa bana na nzambe nyonso bambote ezangai évangéliste Daniel Mudiangomba nayebi ke histoire na nga nyonso boyebi bozo tala pe état oyo nga nazalaki mutu moko impuissant vie limitée mais nzambe asalaki ngolo na ye nakutani na musali ya nzambe papa Walesa asambeli ponanga oyo ezalaki ya kokufa epa nanga ezwi vie abalelinga mwasi na boti pe bana boyebi ke moboti nyonso oyo esengo azalaka nango ezalaka tango azotala bana azotala mwasi mais eloko ya kokamwa na tsali na télévision na Monika Diombo azoloba ke bana wonga naza na bango baza bana nanga te alobi ke
ata soki toke na examen à Aden toko confirmer que bana wana baza bana na été yango bokolanda nano maloba ya Kadiombo bozana papa moko za kuna koka bapesa imutuka babaleli mwasi na kabundi balobi aboti mwana bokende wana bosala ADN ya koka wana na mwana et puis botuna médecin soki façon koka oyo azali pa kabundi akoko sala acte sexuel pour abotisa mwasi po biso toyebi role ya koka wana les gardiens du temple. Merci. Naibi ke bolandi yango wana na porté Kadiombo plainte na parquet tozo kende na e parquet azo mema ngai na Kadiombo na examen ya Aden suki bana babimi ke baza ya ngai te Kadiombo aza na likambo te mais suki bana babimi ke baza bana na ngai na Kadiombo nazo senga pe bakonzi ya mboka toza na mboka oyo état de droit ekoti na mboka nayebi ke bino nde boyebi mibeko bokosalisanga parce que déjà image mabe eza na kati ya mitu ya bana na kati ya quartier batu bakomi kosuspecte nga babru eza ebele ebimi na monoko ya Kadiombo président ya mboka naza na façon ya kokutana na yo te mais nayebi ke message oyo papa ekokomela yo okosalisanga na likambo oyo Kadiombo akanga mukaba Kadiombo kuswika mukaba tufu afoneba ani bana kaba ibatu kaba ni mem ikala bana batu kaba ni mem zambi wakabunjwa lesa mumwenekele mungumbusha bundu Seigneur batwebele ba matisi kondima na nzela kobota nanga oyebi ke batwebe boni bao baboti na nzela ya komwana bana nanga lelo ya kuimilie Jésus Christ gloire ya Nzambe yo zanani dazana baguerre na ye na batu ebele mais nazomona soki batu batie na batitre ba émission na bango basala kaka liwa ya papa na soka Kadiombo balinga babambelaka bandeko na biso ya ba politicien mais ya zalaki na ba problème na bakoka na ba pasteur ba problème ezalaki mwa ebele siko totika kozwa liwa ya papa na biso tolati sango charge ka pa mutu moko boye totiaka photo na ye ebi maneti parce que il faut que ça l'enquête, faut que ça l'enquête parce que place batu bozo raisonner peut-être que la pe kunate parce que azali pe kotumba ba pasteur azali pe dans un problème na batu belé azali pe na problème pe azali pe kotumba pe papa na so Moïse Katumbi pe mais côté la pe na ndenga logique pe boye nga pe to lo bagara te ke to kotelaka papa na biso po akufi mais côté la pe président Moïse Katumbi o ya zalaki tongo midi pourquoi pe ko s'attaquer na parti na ye nga na mona na no place Moïse Katumbi azofinga mutu te depuis banda politique ngana yebi ke Moïse Katumbi na papa na soka Kadiombo batika la za problème te okebi pété na bara ya ba Moïse Katumbi peut-être pe ayeba ki pe papa Kadiombo te peut-être ayaki koyeba kaka ba l'accès ba vidéo que papa moko azosala peut-être ba vidéo wana azavia na biso ya kitambo akei et pesi biso vraiment pas si makasi mais côté la liwa na yanga na osenga vraiment bandeko na biso ba artiste comédien ba meka kolobata quelque chose parce que o akeya za baoba ba meka koloba ba meka ko lancer un message parce que bazwaka ka raison te ya komaki na ye makamba politique non ava koma mingi na maramba politique autinde na théâtre nde pesi kombo théâtre nde pesi ba piste nyonso akoyeba na ba politicien voilà c'est ça piana toloba ke lelo conflit mutememeli papa Kadiombo liwa mais toyebi te mais ezomona na par rapport à ba conflit pe par rapport à ba conflit kaka ndenge tozomonela parce que zaka ba conflit parce que ba moi ba conflit pe kota ki moi mingi mais ça bien te soko za na conflit na mutu funda même na justice bosambi soit ba kangiye soit ba condamné mais ya kotinda batu bokendo sala nga mutu mabe wana nde place tozotelemela en place na senga bandeko na biso ba artiste comédien bola la pe bongo te parce que ngai ndeko na biso Jakinda la senga
kaka batia grenade na Bercy o tokendaka na ndeko na biso Fally parce que tozalaka regrouper plus de 21 000 personnes. Osenga na place à 21 000 personnes. Kebo tia eloko boye. Po ndule beta mate se mesale za la exploser. Tala mentalité sko lelo. Osomona teke bandeko na biso, ndeko na biso papa na Soka Diombo akufi liwa na ya makamune peut-être mususu. Mais ezola ta ba propos ya Jakinda la parce que azoye ba makambo o azolobate. Da ya lobi na likambo lobi pe na papa na Soka Diombo te mais batu ba komi ko sala ba analyse parce que azoyeba ko calculer makambo ya zolobate azoyeba ko calculer parti politique nini o ya zo représenter te donc ngana osenga na ndeko na Jakinda la azala na maîtrise ya ba parole oyo ayaka koloba na ba micro asala politique ya ki enquêter politique ya ki enquêzala kate politique eza politique ba politicien oyo bakendaka liboso baza ba politicien oyo bazala humble to mona ba papa na so muzitu awa bazala ba tuma ba lobaka te to situka mbala moko boye bouffe oyebika ndenge ba poste bazo na bamboko lelo toza na video moko te o toloba mokonzi ya mboka waza lelo keza na video moko boya zalaki kofinga batu peut-être era zalaki opposant et ça na video moko te o mokonzi ya mboka zalaki kotinda batu bakende peut-être kobeta batu bakotela batu na bandako mais soki koya na système ya campagne ya politique ya ko intoxiquer peuple ke boluka adresse ya chaque mutu koluka adresse ya mutu e population ko ya koluka adresse ya chaque mutu et ça pour ba beta batu pour ba boma batu bien pour ba sala nini na adresse wana batu bakoluka Ken Piana eloko nyo ko senga démarche nyo ko senga na ba artiste comédien basala na ngonga o Kadiombo déjà za na sie parce que bango pe bazo rejeter bazo lobake yé déjà komaki na makamne style politique nazo ebisa yo ba artiste comédien ya mboka na biso baza ba pere numéro 00 depuis batalika vidéo ndenge Jakinda la vimbi tout Jakinda la ko vimba ba pakia Jakinda les a l'état te aza eloko te ya eloko te Jakinda la lokote Jakinda la ndeko na biso journaliste o tozalaki ne na musala o ya koki musala o te abandonner minduki ake ko ambuye batu na politique nga travailler na Jakinda na basembe na Melissa ba pema ya ba blague te yo monité na musala oyo po ba ke bosser di avotika ngo il faut beta ba contour ya ba mikili parce que musala oyo confirmera mutu fo mona Tour Eiffel nanu Jakinda la mona Tour Eiffel te Jakinda la même Tiriki akenda te même Afrique du Sud na photo même Afrique du Sud te parce que mutabongo azozo bino ba comédien azozo paniquer bino abangisa bino dans 5 période yo zo senga ke ba propos alobaki ke faut ba panza tous les ndaku da faut ba zongela na ba propos na ndenge pe Kadiombo abandaki il faut ko yebisa ye ba propos wana eza mabe parce que ba propos wana tolobi te ke Kadiombo soki liwane uti na maboko na bango eza pe bongo te Kadiombo azali na ba conflit na ebele okolo ba likambo moko boye peut-être et coïncide na likambo moko esalami bazuka ba propos na yo kaka ba komo sala mélange des choses toyebi papa na so Moïse Katumbi aza papa mo social akabela ka batu asunga ka batu toyamba bandeko combien ya difficulté toyamba batu combien ndeko na biso Jani wa journaliste oyo azwa cancer a kingo mutatinda ka mbongo po balongole Kinshasa kendo zwa tswe na Afrique du Sud eza papa na so Moïse Katumbi non siko bolamu nyonso oyo président Moïse Katumbi asala na mboko oyo ya ko aider batu kili tout ça est-ce que lelo tokoloba papa na biso Kadiombo za mutu ya liboso oyo afingi Moïse Katumbi oyi batu combien oyo bafanda na émission bande émission msusu du 1er au 30 aka finga ka Moïse Katumbi mais to mona bango baleka ka totikala yoka mutu moko te Moïse Katumbi atinda batu baboma oso comprendre mais eloko peut-être msusu président Moïse azo comprendre te muto bache ya parti na bango o azana Kinshasa nde babenda ye mwa matoi parce que azoloba na image ya muto azamu ya mukete parce que azoloba na image ya mutu neti Moïse Katumbi il faut zala na ba propos moko pena oyo ya ba intellectuel to mona ba parti neti ba MLC ya ba Jean-Pierre Bemba nga mona ba mama na sova
oya komi ministre Bazaiba atikala ozala na bapropos moko neti ya Jacques Ndala te parce que aza représente image ya muta munene neti Jean-Pierre Bemba siko Jacques Ndala koya alobi biloba na kombo ya non aluka andeko na biso aluka aswani peut-être ndenga rataki poto na monde ya musique comme azoluka poto pembeni ya président Moïse Katumbi aluka ngona violence te parce que muto yo zoluka poto pembeni na ndenga violence et biso peto ko intoxiquer que comme maye poto te comme maye poto te comme maye poto te comprendre ndenge to beta c'était pas ba wera ba jibe bon me maye te ba me maye te siko awa peto ko telemela pas Moïse que longola ye tshela biso mutu mususu oya kozala na même langage oyo et bando convaincre biso bakino na Kinshasa parce que ye pena te faut pas changer affaire ko bundisa basali na nzambe ken pena to mona trop soko bandi émission na bundisi basali na nzambe susu mais lisolo ka ya Kadiombo te azaki na problème pena pasteur Walesa. Ouais, bazaki na problème na pasteur Walesa bazaki pe batu ya tribu moko za ba problème mo biso to ko tate obike Walesa za parmi ba grand pasteur ya mboka na biso mais côté na ba propos peut-être ya papa na soka Diombo ya lobaki pe ba certaines vérités oyo ngana peut-être to yebite azaki ko ignorer ba action oyo papa na biso Walesa salaka keza biloko lokuta bayokana na bawera bayokana na batu to yebite soki ezalaki pona konuire pasteur amunene parce que toyoka pe ba témoignage belé oya batu babike pa papa na soka bundu Walesa mais ekomaki neti ko ignorer ko ambrier batu mémoire parce que ngaso nazalaka mondimi peut-être ya Walesa émission kaka moko ya Kadiombo on a landi pena en tête pena ba vérité et longolanga déjà mondimi ya Walesa parce que na ebike ba batu ba uti ba tribu moko ba yebani surtout ba histoire on ya zobeta et ko décourager pe muto moni ba biloko wana to tikaka air moko boye pe kokotela kaka bandeko na biso o batiki biso parce que Walesa pe aza muto aza pe na mutema Walesa sungaka batu ebele Walesa sungaka batu ebele na simaraka ya koteya na ye o ateya biso maloba nzambe papa na biso pe Kadiombo za sunga biso ebele kaka nenga za sa ba comédie na ye wana za pesa so pe ba leso moko botozo zwa okotika pe loko mozo la sala pona kolanda kaka nini mais era tika ki musala comédie en tout cas na ebité makambo ngo pena ekomaki kokende mwa ba conflit kotaki nde mwa ebele surtout nga eloko esala ngaka pasi ndeko na biso ya koka oyo vraiment frère Daniel en tout cas na osenga ndenge papa na biso Kadiombo azate olimbisa ye kaka okende ata na jour bakunda yo kende osenga nzambe keno na limbisi ye soki lola na ye kangama pona ngai en tout cas nzambe limbisa ye nga na limbisi ye en tout cas ekosala bien parce que ndeko wana pe na talaki ye esala nga pe pasi anaki ba propos ya papa na soka Kadiombo za oloba na ye natali ndeko na biso ndenga za parce que nga yo mona bemission ka papa na soka Kadiombo akufi esala nga mwa pasi mais pardon ezara force o libéra nyonso pasio esala ki frère Daniel pasio pe fo esala ondenge Kadiombo atiki pe libota atiki pe mwasi eske ba osuka siko wapi na minute opiliza yakikayi non omoni ndenge zabo il faut banquete sale mapena makasi parce que lelo soki tozuka liwa Kadiombo na tolobi to sundolango boye et ko sala bien te et comme artiste comédien ba za na liberté ya expression te et comme artiste comédien lobi boye ba yo luko na ndako opération luka mutu na ndako liste ezali eloko wana nde tozo boya yango na Congo ke wa ba liste ya batu ke batu wana ba liste na bino eza ba ko luka bino na banda eloko wana nde tozo telemela na Congo o eza mboka na biso parce que mutu moko te soki babota yo na bapake oza munene tout ça ko intimidaka biso ba congolais te eloko wana nde tozo boya mutu moko boye obima neti Goliath moko boye bando intimider biso oh papa soki babeti yo lisasi moko na mutema nga babeti nga lisasi moko na to kufa biso nyonso nzela moko mutu moko lisasi ko dende pane pe kozala te intimidation wana intimidation inutile wana bo intimider batu na bino bo mesana so wapi biso to batu oyo intimidation kotaka biso te nga na koli na ka militaire mwana soda tout ça yo pe mwana soda ka badiadi kuna nga mwana soda ka lwano yo mwana soda ka badiadi ko yaka ko intimider batu na ba TV nga na tala ka yo boy
po yo oza nani yo Jackie Ndala po yo oza nani Qu'est-ce que nous avons que mukolo matanga ya kadiombo ko bima ba comédien ba ko banga na organisation parce que bazo mona ka on dirait matanga neza ya politique. Mais soki bango ba lobi matanga wana eza politique. Ngana olobeza ki mutema mabe. Ba obana ti kadiomba kufi tozo mona ta réunion moko te pe tozo benga ba artiste comédien belé bazo pesa ba réseau ba kima ba mona ndenga olobate. Oh mais non kadiomba ba ko lela ye na deux couleurs. Faut pas les na couleur politique, il faut pas les pas ba comédien parce que soki asali na métier na ye na ba théâtre cadre ba cadre ba so ba beti ba 40 ans na théâtre ba politique to ko lobeza na ngwe carrière mo bo so sa beti ba 3 ans siko yebisa nga siko to lele na étiquette ni to ko lela ye tant que artiste comédien icône baoba ya théâtre mboka na biso botika ba distraction pa pambako distraction na nde tozo boya na biso ba distraction na nde tozo boya bino ba artiste bozo banga mutu bo banga ga mutu normal neti bino bozo banga ye ke soki to lobby akanela biso na nzambe na ngai Kongo na réaction même ya bano aboti na théâtre pakaloi sai tozo mona bazava bazo ko ka koloba te bazo banga Jackie Ndala ke soki to bimi awa Menga Jackie Ndala. Menga zo ebisa yo bazo banga so nini yango bazo banga na comprendre. Jackie Ndala pa lo bagi akotila bino ba bombe na Bercy ndenge pe nga ikutu nga en tout cas omoni lelo Jackie ala saki na message na emso ya makambo na mususu. Alansaki na epe kombo ya mutu te atanga epe kombo ya Kadiombo te atanga kombo pe ya député moko te alobaka ba liste ezali ya bato bakotela na ndako siko tellement video yango bato basirkila yango trop langage yana non ndenge ka image yana ezoleka trop siko mutu nyonso bakotela mikolo na ndako bere elata siko Jackie Ndala emso aza ne inosangani mowe bacomédie pe bazobanga po bavi biso pe soto meki koloba te okote msu na liste Jackie Ndala zolata ok liste yana eza eloko te simbeni ka bapapier duplicateur moko ya étiquette eza yango eloko te artikali olakisa jamais ke liste yango tomoi ka bapapier duplicateur abomba kote bakoma bakombo te ezalaki papier vide ya intimidation okomprendre eza bapapier ba intimidation nga papier bongo tangi kombo na nga en tout cas nga Jackie Ndala voluka nga na luka yo nga pena na koluka yo nanu na luki yo na babibwa nga na luki yo nanu to betani nanu makofi pena live nanu oza mampana quel ben je pense que kota si je muso osenga nini basala nini nga loko sala nga pasi makambo ebandaki tozalaki na poto na concert à Bercy ndeko asengaki batiela biso eloko wana eza mabe balangage muso eza mabe eza mabe biloko eza mabe lelo to na souci to perdre bandeko na biso neti kwa ya papa na biso monseigneur Mosengo o ezo sala biso passe e comme lelo biso nyonso lelo to za na aéroport ba 14h so ulie toza na souci ya bandeko toyoki so Kadiombo kuna susu atayo moko vraiment to perdre mama chako kasi ko Kadiombo yo wana so akei seke ba mitera champagne o aloba ke ba comédien minene ba Holanda na mibale nga mona bango ba charlatan mais to pesa ba charlatan na raison si ba charlatan eti champagne ana ni mitera champagne ba yo so raison parce que alobaki ke ba Holanda na de abaki après mama chako moko azokende siko bakede Comment tu vas charlater en haut de ça bango réseau pam. Quel pena merci beaucoup de revenir souka na sur Mikolo pe moi débat mo uti kolega na awa et par rapport Ken piano côté pe mamba la richesse bazo attaquer pourquoi pe Ken piano zo kotaka mamba. Non nga kota makambu oyo eza na actualité ba la richesse wana bazaba bazaba comédien mboka na biso ba so na to kota ngo na ndenge ya mabete parce que to luka ba actualité kaka ndenge ezalaka etelengana biso pe bazwa ba actualité na bakombo na biso siko banani yango ba condamner nga kenga ya kotiseni. Merci beaucoup Ken Piana de Romina Souka na sir Warrior supérieur pa la biso. Ouais, en tout cas c'est Apolli Lubumba RDC Monde na peso bambote belé Veluison Mbata en tout cas bandeko bolanda biso vraiment ebelé ngana osenga kaka totika leta asala enquête ya makambo tali liwa papa na soka Kadiombo botika ko bambela ngo batu parce que bo sala be mission bozwa
nga na mona mingi photo ya Moïse Katumbi bazoluka babamba wana bozana ba preuve que eza Moïse Katumbi est-ce que bozana ba preuve que eza mutu sengolo pakala peut-être pas azaki na ba problème ne personnel na quartier toyebi pété parce que toyebi pété donc totika l'état sala musala nae totika kozwa ko bambela batu baliwa batu ko bambela batu nga mona bato belé bafinga ba président Moïse bato belé bafinga bande kimbuta bato belé bafinga ba papa na so ba matata ponyo to mona place batinde la ba criminalité donc toyebi pété mais enquête ça les maraka ça la biso bien donc il vient les hommes mbata Adel Joko ba danger c'est Apoli Lumumba RDC monde en tout cas batunyo surtout balandi biso nga na senga ba artiste comédien jakinda la ko intimider binoté ane lokote tozalaka na awa na monde média awa ko kite pema pe ko intimider binonde ni ça yo mona poto ya na moni poto te et sobe yo kenda Paris jakinda na monata Paris te atakuto avion à traverser ta océan te na ba mer te parce que à traverser 52 rivières ça comptait ba fleuve ba océan ba mer vous comprenez ça comptait ba lac donc na tamboli na ba avion moi trop oh jakinda la lukaka na vie na e mais bon ya na ngo gravité mais na en tout cas kala mingi te to lancer pe na ba message ya bien pour na papa na so Moïse Katumbi aluke la biso bato ya bien bato ya ba charlatan te politique esenga ba charlatan te bato fova sala rien te donc c'est ça. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, portez-vous bien, bon dimanche. Merci na Warion Supérieur, merci na Mapolina Lumumba RDC Monde, merci na Angèle Moussaïli Makizembeya Koko Arafat Jérémy Massoudi, Papa na Jaden Massoudi, merci na Batou Bolandi Bisso. C'était la Peggy Titan, le parallélo professionnalisme avec Ken Piana Makizembeya, Bengue coach. On se retrouve à la prochaine. Ba fidèle internet ya Fimou na Fimou, portez-vous bien. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.